moninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie. Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote pena kotikala kozala moninga na yote papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yote papi gene tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gene tolobe la vie. En gros Jenny papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene. C'est impérateur de Jaffa Koufeli Finchman papi gene tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yo te est-ce que nous avons moninga na yo te papi gene tolobe la vie. Azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwen par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que nga na moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te 4 fois peintre Washington le grand pays. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te papi gene. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso. Na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gene. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te papi gene tolobe la vie. Grand petit. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobe la vie, papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie, papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Mobali pembe. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Oui, que na los magasin zaka moko et Mama Eunice Banze. Ils arrêtent munene boye kitoko boye. Donc pour découvrir magasin oyo, ils a tellement munene. Ils a tellement na ba service ebele. Ah boye na telemia. Ah otana exotique. Pona mama rolia na los chez Mama Eunice Banze rolia pepele. Oh malangwa. Oh bambisi ya kukauka. Pondu kolobati. Maman sala ka bantaba. Ba emporter tout ezali ah. Doublero tout boroluka. Awa na los chez Mama Eunice Banze vous allez recipler. Pour découvrir ensemble na nga. On a besoin de 20 sacs à l'eau sous 50 sacs. Oh, on a manifestation fête, baptême, retrait de day. Ah, on a un sac à l'eau. Un sac de riz. En gros, on a un sac à l'eau, un sac à semoule. Pour rejoindre, on a un prix encore très abordable. Maman Eunice Banze, la différence c'est la qualité. Full service, la fleur du jour. Ah, et si l'état, au sein des bijoux, vous avez une assurance. Oh, garantie à 2 ans. Oh, lemba, yo moko 2 ans aussi là. La bijou tout bolinga. Et ça vraiment, fantaisie, et ça, garantie à longue durée. Facilité, oh, sac à mesdames, yango, talaba, sac, plaisir, marque, qualité. Moni Marco, ma une chasselle, ils sont plus de 1500 pièces. Oui, au sombango, na prix de gros. Au son des belés. Ba prix ndezo sekisanga ato ana cosmétique ba mama ongo kanga suke umela omo biloko e komaka tale bele kitoko na mutu ba couleur ebele ba sanita o ka moko o bakangi mutu mobimba mutu ko soto fo zongo 4 fo zongo 5 te chez Mama Eunice Banze ana lost ka moko o e kota mutu mobimba ba mesh pesa cosmétique ebele munene
bino au monde ba couleur eza ebele yo mutolinga ba chaussures kanu ba papa wana na los wana chaussures mo ya moi jar chez Mama Uni chez Bonze ba chaussures kanu provenance d'Italie le colonne base mo senti coco moi ça solo fo bois ka super wax original ya piratité super wax ça solo eza te kazo te kango na ndenge mafia te eza en direct d'Hollande ba Hollande nde ba fournisseur na ye azwa pena kaza la fournisseur zaki ya mbatato ya mayuya a otanda boete ndenge tandi bo ça veut dire ana autorisation za na droit na ngo tona masola banque to lié to meli to sali ba course to lati bien to bongisi suki awa banque nickel po ya fungula ba compte nickel na bino awa retrait d'argent transfert d'argent Nyo c'est ça la ma awa na lost chez Mama Uni chez Banze au fond la compte nickel na yo na quelques secondes au comme na compte bancaire pété azapé na ba agence belé ya transfert d'argent pour retirer pour envoyer et puis à frais moko moutier fleur du jour Mama Uni chez Banza Bominga alobi made soit vert o bosomba kasuki na combien wana bikolo bazotela bino ba kopu tala mbimba yango ti Mama Uni chez Banza tikona zomba Venez vite découvrir chez Mama Uni chez Banze Full Service. Voici l'adresse. Guest, Sestrade, 90A 9300 à Los. Chez Uni chez Banze, la fleur du jour. Uni chez Banze, la femme intelligente. Boya et Bélé. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Agence Assir, il y a donc Pierrot Mavinga, le pasteur, moto na nzambe, il y a zani moto abatu. Donc mutu nyoso aza mutu na ye. Donc les autres saka musala musala, ozala mutu kana yo ningo tinda, omoni Agence Assir. Donc ce que va bien Agence Assir, c'est que bena sire leka. Donc c'est biloko na yo et comme atina destiné, omona ta tonga ebungi te. Pour biso respectable biloko bato za biso te biso osala musala to memi yango tina kini o etikala na matadi te biso komisa ngo tina Kishasa mutuka na yo batiango ekomi tina Kishasa na agence tango ozokita ozimbala moko ekei donc ozala mposa kobenga biso numero na ngai ezali 06 29 25 27 06 toza mpe na Paris toza mpe na Saint-Étienne toza mpe na Lyon toza na Chambéry toza na Nessi donc soki oza na posa na biso bengaka Agence Assir yeyo alors mpe so banimero ya bamboka nyonso wana okontakte bandeko wana mpo tozwa biloko na yo prix mpe ya malamu na Kishasa tozali na Makanza 66 na commune na Ngiringiri direction Shaba Makanza donc soki oketa wana omona fondation Pierrot Mavinga eza wana nde place biloko ekitelaka. Topasi Binombote, partout, beaucoup disposé encore bâton, Yakolanda Bisso, Boye, à travers Tolobé la vie officielle. Voilà, merci Nabino, merci na confiance. Bolingo Bozadanango à travers Bisso, Bao Yabino. Dans à chaque fois, Batunyo se va côté à Tolobé la vie de Zabandeko. Merci Nandenge Oyo, Bo partage à émission Bisso, merci. Aussi, na ba tcha son ba prière, Moussa Loeza difficile donc un moment ba tcha na ba prière. Soko tala Bisso zo attends une minute na tala Bisso. Sopez-moi une minute, il y a aussi besoin de prière. Voilà, numéro PayPal na biso yangoana, numéro compte na biso yangoana, to le bac tozana mama kambo belé à kosala, ozo senga participation à mutu na mutu. Na moni ndeko moka tindeli biso lelo $3. Merci ma sœur ou mon frère.
Nzamba Pambolo, on a besoin vraiment parce que toi, Moussa, les bélos, photo ça là. Eux aussi, vraiment participation. Il y a un bâtonnier sur Balingarabiso, plus de 100 000 abonnés. Donc, comprenez ceux qui pena motema ya bolingo nezali. Je crois que tu as réalisé le projet Nabiso parce que Moussa Pimoko et Sokola Kailongité de Balobaka. Washington, grand pays d'Amérique, merci. Émile Bamba de Zurich. Pichu Pachwa Sota du Congo en Norvège, merci Nayo. Merci aussi na mon bof, Jérémy Mona Canada. Didier Yi, merci. Hein? Platini Chipamba, merci Nayo. En tout cas, Banderonoso Tozara Nabino, merci à vous. Donc, Lelo Nazako Yamba, encore une fois. Kulutu Nabiso, fondre. Migler Pemba la Pession Bote Beleyo, Sogi Komba fondre, ben dans maman télévision. Contrôler côté Kuna, il y a Bruxelles, parce que on les a terrain Nabiso. Nambana nous, fondre, tout cela. Merci na réalisation, il y a sœur Nabiso Dina. Moi, c'est Ara, moi, c'est Otigala, moi, c'est. Kulutu Fondre, bonjour. Bonjour, Papi Gen. Bonne santé. Santé, c'est bien par la grâce, ça va. Toujours fondre, var. Toujours, var, par Omessana. Aller-retour. Voilà, on va s'en quoi d'avutuka? Quoi d'avutuka, parce que nous allons et ça, pendant qu'ils vont à terme, dans Air France, bah, comme on a côté qu'un système où il y a bien les ans 3 000 €. Ou bien les ans à vie. So bien non so lingi lelo kende kin OK so lingi zongo OK so lingi donc facilité ngwana bien vous avez mis 3 000 €. 3 000 € so bien à vie nyoso eza ko so congolais à la il faut français à somboli qui congolais à congolais c'est quoi aucun rappé so aucun rappé l'ambassade de France. Oui. C'est celui-là. C'est sur la 2, c'est celui-là que tu as. Arrêtez. Nous avons côté Zaramoni qui message au Salama Longa Poani. Parce que tout ça, tout le monde a voté un bâtiment dans le bon, on a compte. Baza Libanda Mboka, Baza n'a relevé, bâtiment dans le bon, on a compte. Le président comment? Président comme Gardien Moukolo. Ah, oh, vice-président comme président. Comme président. Tout ça qui est élection, c'est un bon président, de façon jeune, c'est un bon président. Tout ça, bon, il a l'écoute de tout le monde. Malgré au débat, mais avec lui, ça va, ça marche bien. Vous avez belé, vous avez belé, mais pour nous, pourquoi? Non, pour moi, c'est la famille. Parce que tu as donné des bandakas sur la Suisse, l'Allemagne, Nini. Mais apparemment, on dirait en pleurs, des bandakas, on dirait que ça soupe. Oui, bien Zambé. Pour l'instant, appelle peut-être pas Balanjili. Oui, bien Zambé. Zambé, ça bon. Mais ça répète les bénémis. Zambé, ça bon, mais ça bénémis. Ce que vous tournez bénémis, pourquoi vous ne Zambé, c'est bon, on est en plus d'explication. Aden, c'est comme ça. Mais Aden et le Wanzambi, tout ça, Papi, Atayo Mogo, Bourosa le Sabat, Bourosa la Minda, Bourosa la Bécole, Bourosa la toilette, Bourosa la Makamobili, la commune Wana. Ce que vous avez monté à ma vie, parce que nous, on travaille pour notre commune. Ce que vous avez monté à ma vie, pourquoi? Atayo Mogo, on a guindé Atayo Mogo. Mais pourquoi Batumisusu, au Bazalaka, parce qu'il y a des bandanas à la Zala. Mais ce que on dirait Batum, on dirait Balemba, on dirait. Bon, lancer un message pendant que Zalaka, ils apprennent un message pour lancer parce que le répétant bon bongo, il faut moutula un message les chaque fois na la télé, ils ont une blague notée. Association c'est ça qu'on marche toujours, mais on dirait bon limbi ça peut côté à commencer un message. Non, le problème c'est quoi? Avant Aden Salama, soit qui est belé dans le Chili. Ce que on a bien quand soit chef coutumier. Dans le sens nini, la population basée belé. Bazan mouké, bon, ceux qui vont pour faire bénéficier à Kuna, le roi Aden et Salami qui écrasé, bon, va disparaître. Parce que Kuna Mingi, ils ont associé un quartier. Mais Aden, ils ont le roi Léopard. Associé un quartier, ils ont le roi d'équipe. Donc, au Robert, ils ont une équipe, vous appelez Aden. Mais ma bende seconde que diabolisé,
parce que makambo ADN esalami kala mingi te par rapport à baswaswa quartier mais makambo ADN asali aswaswa moko quartier te esalia donc boya na ADN makambo esilaka te boya tosoli toyokani biso to après toyaba na njili donc rancune eza bien te parce que lobi tokozala te donc tokotika bana na biso na bana bino na bana ya bato nyonso comme ça bakozala bomoko bino osengi bino boya na ADN parce que na ADN toza ba projet makasi. Mais déjà félicitations na ba projet bozo ça na njili félicitations. Oui bien c'est bon ce projet na bozo contre ngo pourquoi parce que bino ko dilem so bana so sali ba 20 ans mais botia ta mwini ta na ba balate. ADN c'est 3 ans 4 ans bientôt. Mais tout ça la campagne en Julie t'inquiète à 2 heures à 2 heures on appelle nous dans les gars chèque ezara ibanda pas mais chèque ezara te OK ne pour combien de temps ngai apigen ngani ezoki ndi boye na lokwa mandat na ngai yebani jour aussi là te mais ezara le lote mandat aussi le lote au comprendre dans le level mandat na ngai za mulai donc nakokenda nga lelo nakei soki bobengisi nga lobi nazongi parce que na fata kokende na kozonga alors ndenge mpe fo ozala pena bien outillé fo ozala makasi po soki telefone fondro tolingi omona njili nakei tolingi omona France nazongi donc je suis pas une personne à négliger. Puis ta voyage 2 années puis ta voyage na ngai OK quand na cadre toujours il y a ADN tozokende pe na but ta voyage na ngai nazokende liboso pour ADN et puis régler le problème familial et puis autant là entreprise na ngai Holanda faire négocio marché quoi. OK alors beta sur le solo OK lelo makambo les oleka na njili parce que oui kuna na mona vidéo partout makambo les oleka na njili na to comment pas na yo moko makambo les oleka na njili ba dirigeant au bazo dirigeant njili ba bitina ya football te njili ezali pépinière à football les biso de kokola les tozobeta ba championnat intercommunal njili soki par exemple tokobeta na Kasavubu topile bino po tobeta ba aller retour boye na njili topile bino ba commune tout obetaki na bango aller retour njili aza kopile bango seule commune tosalaki nul moko na njili contre ville ya province ya Kinshasa na retour tonobeta pa na bango toganyaki bango donc on a bien dit l'accès que njili et salama pour le football njili salama pour la musique mais sur tali njili ya lelo à part ba pecho ba leki wana ba trésor pour tout ba Alain Carré ba Ivros je vous l'ai dit ba petit bobo basé belé donc on a autant ba comme on ba biscotte mbala ba on a ba kombote ba ina ngaite parce que tellement besoin belé parce que njili ezaki na génération banakala génération na ba qui boso ba vieux coco ba grand Carole ba vieux Mosengo ba grand Carole ba vieux coco ale ekiti et pas na biso ba fondro ba kiika ba mvukila ba ema ki kwa ba Jado Mukulu ba capitaine Soukous kiika on a bené donc chef et de Robert la génération biso il y a qui chef il y a capitaine Mvukila après descendance yaki na Mambenga bango ba chef bino tuana bumaka na njili lobi bino tuana c'est-à-dire mais nazo soki papi gene ngane ko songa na terrain njili nazo so moni na ye awa urgent parce que benga na urgence qui bena programmé te soki na ye parce que ngai na ko na njili na football na beti na football vous comprenez donc njili isa pépinière et ba footballeur donc toucher problème sous na njili la problème sous mais na football te parce que njili tindi batu na football mais so tel le njili lelo joueur vite azate joueur imana azate joueur
te baza ba joueur amike parce que football ezongi sima donc totala ndenge tokotala politique yango pour te réanimer sur ce football en jeu parce que football eza ya kolala alors ndenge déjà bakomi kotouche baterrain tokota wana non très bien ndenge bakomi kotouche baterrain vraiment eza pene eloko ememi nga urgent na koloba no Papi Ken bakomi touche baterrain mais terrain en jeu wana balingi osala entreprise soki etekaka biloko nini nayebi te c'est-à-dire balingi bateka bakomi koteka baterrain je sais pas so bazoteka mais bakotonga centre commercial elonga terrain ya bale elonga terrain ezalaka banda koma terrain ya bale yango moi biso lokola tosalami na terrain wana tobotami na terrain wana donc nazwi courage ya koya mpona kodénoncer que terrain wana vous inquiétez pas on va venir nazoya tokosola ngo tokotala mais par exemple babi déjà boteka ngo ata je serai là d'ici là présence de salle so babi déjà boteka ngo boteka ngo te bien sûr liboso banga oteka terrain ya kimanseka ngo somba même terrain wana nanu bakimbangiste banjula batelemaki pour tokotelema déjà toza au courant tozobengana tokosolola tokoya sensibiliser ebana njili esoka na njili te tobasensibiliser bana nchangu parce que njili eza capitale nchangu parce que ezotouche njili ozomona neti apesaka terrain mambenga biso toza kobeta bale eyaki mpona biso moto osa entraînement le terrain ali koma eloba bango 4 ans na 4 parties équipe mouti matete mouti soki masina donc bozobeta bale pene ya terrain mobima te eya na biso ezalaki te donc makambo wana efo esila komba terrain nini ndunga terrain mambenga ndunga eza bakotaki mateke kuno yango mpe terrain ya monene mpe kaka non mais eza lokola baterrain njili te wana eza baterrain moko oya banexe ya baterrain ya njili te heureusement basaleli biso stade. Espérons que ndenge ozo voyager ndenge ozo kende peut-être présence na yo et pour jouer mon rôle moko en tout cas to senga biso to chama bon délire pour maman le bien mais on a profité le roi Yozali ancien joueur yo beta balé c'est-à-dire vino zaki balé et n'a profité me retourner pendant mon keka avant tout kota na makambo biso musu to sola mais comme c'est parce que les loyo élection il y a président Fekofa eza ko salama na ebité nazomona mbilinga kuna batonga nayebi Aziz Mokukula nayebi Trésor Loaloa nayebi Chabani Nonda batonga nayebi déjà pour na yo et puis en fait déjà pour na conception nini par rapport il y a élection wana pour na yo olinga neti nani azwa place babina neka net na misa tu wana pour na yo pour na nani par rapport à batota bana parce que pendant ce bana bana otangeli ngai vraiment bango nyonso baza bon mais na bon wana toujours obligé photo mpona mongo moto kwa Chabani Nonda aza na carrière bien azalaki na carrière bien et puis soki batie peut-être ça va marcher mais soki mpe na ndenge na ngai soki mpe batie ye baningo beshowe asangana na bango kaka obwaka bango te asangana bango nyonso batambusa peut-être ça comprendre très bien donc parce que soit boxe si bango et toujours sur le football et ces élections sur le régime baponio soit gagné mais au gros la ministre au gros la député au gros la tout ce qui n'est pas et ça la kaka mais sous nangi zaïe mais fois ça na bango yé mais fois ça na bango. OK alors la petite sur la qui Mutubi les Santos oui sikoyo ba propos na yo mona gonde nini pona Trésor Loala ndenga bengi ya ngwali ma et non mais ceux qui sont toujours la piste wana a organisé n'a pas exemple jeunesse utilisant trois paroles lelo tout exemple le Santos n'attend 4 jours à Kala Santos a bouti 5 bana ngana bouti 5 bana yo Papi Ken bouti 5 bana
basali 15 biso toza 3 est-ce que biso kokoganye 15 wana majorité wana donc abongisa maloba na ye bon aza mokolo nako corriger était pas avec tout le respect que je lui dois mais abongisa maloba na ye Santos azali asala kombo parce que so ozolo bamaka bali Santos azali asala kombo alinga azala bien na ba jeune so ba beta parce que jeune sur le bla histoire et à époque na ye alors mon histoire be histoire époque na ye a manqué yo pem to beta liboso na ye so la ne bien te so je comprends très bien je comprends le conseil européen à Santos pour ngaza mokolo na ye mais to beta je pense fois à mon 58 to beta promotion moko azala bien na on a baza ba camarade bana na biswa za bien na bana o ba beta o bazo beta après ti negro guitare bon de tout sera mamboka parce que mamba football pera mboka na biso te tout na solo mboka na biso mambo ezoleka lelo yo na bon na mba est toya mais li solo ya changement constitution yo zo mona ondeni pour la yo pesa na mo point de vue na yo wana eza point de vue na ngai eza point de vue na ngai so yo komiga ma constitution donc ils obligé ils ont monté ma bête tout à fait que nous avons ta partie boye nous avons ta partie bon nous avons ta partie bon le biso de vous arrêter papigen faut tout dire que la bana il est vraiment bien et salami penza et salami bien et pour bana bazo vivre bien pour nangai pour changer constitution ils a bien mais comme modifier ils a moins bien ils a bébé bien qu'on les carreaux changer parce que ceux qui veulent changer la constitution, eux baza contre parce que bon peut pas poser un jour besoin de pouvoir va voter les mélanges mais ceux qui vont modifier constitution parce que bilo belé ça qu'on a retouché et belé rassure et puis sûr et belé et alors on va verser biblique à soit aller ba contradiction est-ce que problème Congo les loyaux est-ce que ça problème il y a modification ou changement de constitution oui c'est très important c'est très important ma comme monsieur ça connaît un avantage à Congo oh monsieur mais bana kala pesa ezali parce que oh ba sala ki yango ezali pour na ben terrain na bango avec les étrangers mais sikoyo Félix Azam Mutumabe, Félix Azaboui. Changement de constitution, ils apprennent à l'étranger. Et non, la constitution, tous en Angoana. Ils apprennent à l'étranger. Mais aussi, quand ils ont changé, ils ont Banamboka. Mais ce que Bino Bozobo Yamopona, Nini. Mais ce que je crois que Yolanda paye président Félix. Na moko ya ba sortie médiatique na avant comme président de la République à ça là intervention moko en public à lobby problème congolais a changement constitution té constitution sous ba ko meka ko toucher en côté omoni wana ye azalaki nanu supporters azana na gradé azota la match. Mais le lieu à côté de terrain, à l'objet, il ne faut pas changer la constitution. C'est qu'à Pessi, tu as raison, on ne va pas changer la constitution. Non, ils ont raison. Il faut se retrouver sur la réalité. Il y a un modèle qui est cambouillé, au-dessus de ça, à chaud, à Mabé. Mais l'objet là, pour changer d'idée, il y a vu non changer d'idée. Que l'objet a aux alabouillés, au bas de l'objet a été aux alabouillés. Mais les cas à Sanda Moukila Salang, on a tombé à Moussapi. Félix est présent. Félix, tu sais qu'il dit, c'est présent au Congo. Donc, à un mandat, tout est parce que souci n'a pas Félix, à Salipena qui m'a donné la présidentialité. À Salité? Non. Oh, 2 mandats à Salité. 2 mandats à Salité. 2 mandats avec combien d'années de guerre? Parce que ce qui président Félix, à Salipena, Moubimba.
Vous comprenez? Na côté ninga to côté politique teme on a besoin réalité. C'est normal là ce que Félix sera sali 7e année non? A sali 3 ans ou 4 ans de guerre. Alors, il y a une idée qu'il faut construire une boga. Alors, avec la guerre, comment tu peux construire un pays? C'est ça le problème. Non, pour la solution, ils vont changer la constitution, va modifier la constitution. Pour l'intérêt des Congolais, ils allaient. Dans la ligne, bateau à RTNC. RTNC, non, Radio Nationale. Bengisi, dirigeant ou bien dirigeant, il y a Katumbi, dirigeant, il y a Kabila, dirigeant, il y a Félix. Bon, parti politique, mais il y a Miké Té, il y a Bani, Bengi Bango, l'équipe na RTNC, l'équipe na RTNC, Fandi, Tali Penza Constitution, ça va aider le peuple congolais. Sur le balobi Lilo, ça la un référendum. Va voter changement de constitution. Canada est allé là. So bien baloba qui est référendum parce que balinga bamata aucun référendum. Alors ce référendum c'est ça la démocratie. En plus le ça va congolais passé bateau msuzana bazana makasi mingi parce que agression bazo agresser ba congolais. Mais bino bateau wana bozo ko de la bateau bazo agresser ba congolais. Ils le là papa azobeta maman mwana babota aroya na sima maman wa mona papa méchant. Et le gozo le kana Congo ngwana. Donc, modification de la constitution et quoi apporter moins changement, moins c'est l'oyo. Et belé. Et belé na ebisu et belé. Mais bah voir avantage à kuna na ebis na bossa na zango anatanga ngo que République démocratique du Congo a un droit de serrer au céder une partie. Il y a ma belé là et ceux qui pays voisins a un problème. Est-ce que c'est normal? C'est normal. La constitution ils allaient. Parce que la constitution est rwandais. Ah bon? Kala, tout ça, il bateko. Bateau bayaki. Au bayaki, au basali 18 ans. Le kota kuna te mais en tant que patriote, mais minga kati kuna. Non, le bango te mon memingai. Non, meminga kuna papi qui na Rolex en tant que patriote, non meminga kuna na Rolex en moté. Combien de bateaux pour faire la frontière kuna? Est. Yo so moni Congo va la guerre na Rwanda. Mais bango va la guerre na Congo. Mozoland. Alors biso ba congolais au lieu ils allaient critiquer le président, ils allaient critiquer Moutouti, ils allaient rebondir la Congo parce que Félix a coûté Makambouana, Kuna. Bon, on a vu qu'il y a des finga tout ça, mais moi je suis habitué à un champion à encaisser mes jures. Au finga, c'est une minute c'est la balayant. Comme ça. Mais Ngai, c'est qu'on est avantage dans Ngai, ceux qui n'ont pas mission na yo. Sur le tel, les commentaires, nous les pour, nous les contre, bateau bazar pour, basé belé. Alors, le bino contre, on a la bino, on a la bino, c'est la majorité, non? On va qu'on porte soutien, mon copain, il y a ma phare d'essai. Au Tika? Papi Gen. Ozali, mais son le binengwana, fondroisa, vantard. Ils ont vantarté. Ça l'est trop, hein? Mais papi gain. Nazo ti le long, on a petit nangai. Costa. On a petit Costa. Tout dit dans 500 tirs. On a déjà 300 et déjà 200. Le gars sur le blanc Congo, au finga, ça l'appelle le Kwangai.
Donc, ça dit aux autres, nous sommes bon, on a Mutoki. On a gagné ma petite na etotinda qui so na ba image na ba so na oza na ba image merci na ocha ba image na ocha ngosusu vous comprenez et comment le roi jalousie qu'on n'a pas chef na bango moi qui mal aimé tout ça mais nous on continue hein. Moi je suis un vrai patriote so ngo ocha makeli pa na ngai sala ninga na zo sa mutoki na ngai chaque mois ngana petit costa tindara 500 faut le faire non le bochara makele kofinga mboka ko makambo ezana sens te faites comme moi attends so le bochara 10 20 ça là on a sima pour gagner ni je gagne le Congo je gagne le Congo le tomba na wana parce que sur le lazali fondro var bakomesana kwenda vutuka Congo de celle lazala Congo celle lazala na football Congo celle lazala na musique monde c'est académie là c'est moi parce que Sam na koti na kwa muke na makambo na sala au moins Sam Chintu c'était un grand leader mais grand leader faut savoir ba nyoka longo ba kofi moi motema mabe faut zalaka oh oui so za ba musicien même za ba joueur les milieu mo bizarre na makambele o masomuzo ya kaito ko betade mais Sam azaki na motema ya banjelu atu bato 5 ba comment que soki 5 soki 6 chefs yo somo que c'est celle 5 6 chefs na Congo Simba yo kufa impossible donc le que bon moi petit dans Che Guevara mente motema malamu soka yo kwa ki o tuzako lo baninga na fait jundro di bala on est place fallait à combien lelo 100 tanga komba motema malamu na yem de tika e place azalelo 100 chuto aye makamu vena zolo parce que la qui mutu la qui na amour bino soto zala tout ça mais ce qu'on a kati wana azaki na bato bazo toucher et on a mona ki explosion et salamaki académie kufaki Sam Chintu angaza na place à Fali Merwana motema malamu temimeti le ngazali. Non mais en tout cas félicitations makambo na mona mais en tout cas il faut continuer toujours le coup les gens au sala ngo po mais nengo de lo banengo to baksa na 100 comme et mataso le 700 non mais en tout cas félicitations. Ah oui moi je le fais je. Non mais comment on a vu ça kuluta biso fondo nde bomo na eboye abimisaka mbongo na chaque fin du mois. Na petit dans la maison na Costa Miguel voilà abimisaka mbongo moi na ya bandal batinda on a este pone sunga ba soda na biso ba far DC ou ba na este mais na ko bilate pa osana ba image ko chango alors makambo so kana este to solo na bon na miso na yo si na ibi autant la tunyo parce que na ibi alors mamboile kana este zo mona onde biso zo le kana este biso to zo ba ta ko finga te biso zo ba to ne fois bet la biso maboko c'est pas facile papi et ils avaient mon belé mon wana otinda mais le gars tolingi Congo est gagné tokotika otinda mbongo wana soki Congo ezongi normal le gars toza na difficulté faut to sunga mboka président nyonso akoya wana na lobi oyo aza congolais oyo akoya sur place tokosoutenir ye mais ceux qui osent mopaya soutien eza te est-ce que bakonzi ya mboka bayebi makambo oyo osala baza kokoka na makambo oyo osala mais bayoka baza mpe bato bayoka yo wana baprésident na baza na bato basongisongi ebele félix ndenge aza wana akoyoka ata 10 000 bato bayoyese makambo ayebi oyo akozwa na oyo akotika voilà ma sola rejoindre yango voilà en tout cas félicitations continue bien sûr so ba mona yo so ba à travers cette émission so ba ngombe ba sunga yo pour bakisa lisusi vous avez malamu mingi alors nga ko to sunga te nga lingi bande ko nyonso balinga Congo basala ko langa na ba moi c'est basala mbongo ne so pesa te mais ne moi mike
oyo baza nango bosangisi botindi geste kaka basaka mwa bageste basala bageste boyokani bosangisi bozwi contact na bango baza kuna botindi epa na biso te bino bozwi contact na bino kuna bakonzi bali botindi. Voilà, fonto tozokende malembe na suka je crois que tozonga mo lisolo bale moke pona avenir à football en mboka na biso mais quand on comme ça biso guerre aux kana est yo zo mona ondenge nini pona yo o mona ondenge biso qui par exemple ko pesa tam sous conseil na makambo parce que ça ba congolais mbazo bunda entre eux guerre résoudre kana est elo kali boso congolais ana motema malamu motema malamu efutaka te non motema malamu efutaka te yo somona bato ebele mona osali bango bien me bakozonga osolo mabe. Ça veut dire so otali barwandais tobokolenga bakolepa na biso na congo biso baprofesseur barwandais batangisa biso de to otanga baklasse barwandais babalana na nga na koma na bafrontière wana nobetele tonobeta na bukavu donc yo lobi nanga ke motema malamu efutaka te motema malamu efutaka te ça dit faut mutaza motema mabe bandela ngo yimo faut mutaza motema faut ba motema mabe ba bien ezali oza motema mabe mais ya bien niti nga na motema mabe mais ya bien. Ça veut dire quoi? Soki nazotinda mbongo kuna eza motema malamu soki oyini mboko na ngai nako motema mabe pa na yo comprendre ngo sebo na china clair na bandi siko ba congolais baza motema malamu yango makamoni zo sala to ba congolais toko sangsa ba news ote il y a quelques déroutés est-ce que ça na bona mona lobby baza ba tumabe ba congolais Congo surtout là 100 bon baza ba tumabe baza ba mingi te mo moni na kosobo so il y a de kotinga na likolo ça va passer il y a ça muke ndenge ba congolais mike bazali bazo piquer là où ça fait mal pour nous déséquilibrer pouvoir en boka mais quand on a date le papi gain Congo rozonga guerre na Rusila oh nyoso ngako to so ba congolais ko za vrai congolais oh nyoso ko ba ma be Congo place ozali pesa etambata ni so congolais ko lo ba be Congo te moni Félix Nenga président Félix Nenga zana alwa papa na biso na mabena malamu azawana timanda ne Rusila so ce qu'on a peut exemple papa ya botio batu bazana obe talabino bazali banda asumbi na kati ya ndako yo ko ni pa ya batu na tala papa zo sumba otubilo ko bogi libanda au salon au bombango mais ozo comprendre peut zo comprendre azo landa au bombango occupé important moi le va nous rappeler aïe azo rappeler s'il te plaît azo rappeler nous va lancer l'émission merci vas-y ozo comprendre papi gel ugo za bolumo ya papa noté o bana bana quartier na bien na obimisi na nani o tala papa bimaki ya sumba o bombango o battre honneur ya nayo Félix ce qui a 6e mandat aujourd'hui n'a pas piqué. Très bien. Ce qui a 6e mandat pour n'anga Félix n'a bien joué dans le finga mais ngako dato finga ngata ko mo sandumba nana mbali pili ato finga ngato finga ça non passer pour ngabe na finga vous comprenez ce que to finga to pesa na suma yele makas ngolo bani par là Félix Ningazana faut pesa président Félix coup de main. Ça veut dire quoi? Guerre, ça fait 30 ans. Aucun président a joué l'idée au Félix Zanangolero. Les petits sont comprendre. Très bien. Alors, le rôle des autres Kenewana, Namabe, Namalamu, ton dima parce que Mabe c'est salami. Mabe tout rôle on l'a c'est salami. Ce qu'on dit, total malamu. Donc pour nous, on peut sous président Félix, 3e, c'est-à-dire
troisième chance. Ce qui prend l'angago, Makamaba Jésus reviendra bientôt dans Makamamboka, tout tient on a libanda. Mboka et Tonga ma prière. Il y a un Congo qui va sembler à la guerre à Rwanda. Il semble que Bélé pour les routes du Bango. Rwanda Bomi, ce qu'on va prier dans les Okender. Donc, on n'a pas passé sous le président Félix, troisième mandat. Félix va changer de comportement. Aza trop minou libana gentil. Tu vas faire ça? Fabomaka. Hein? Fabomaka. Président Félix va nous bomber. On bout tous les aroboma. On n'a pas de discipline. Les c'est vrai que comme la démocratie, aroboma congolais était. Mais aroboma, on va zoboma biso. Donc pour le troisième mandat et puis à comment peut Obama. Mais Félix a sali combien d'années la mandat d'ailleurs? Maman. Oui, mandat normal. Mandat il a combien 5 non? 5 ça fait 10. Félix a ça 10. Félix a sali sur 4 mandats. Mandat contre guerre na guerre. 4 ans. 4. Est-ce que c'est vrai ou faux? Parce que Mbongo est na guerre. C'est des milliards, non? Ils ont na guerre. Ceux qui sont na Mboka, ceux qui sont na Mboka, ils ont ça Mboka, développement Mboka, non? Alors, ce que Mbongo nous soana, ils ont na guerre. Ce que Mboka est bon nini. Nengi Mboka ils ont na guerre nengwana. Mboka est bon gâté. Guerre, beaucoup ça développement et Mboka gâté. Donc, guerre ici là. So guerre ici, ce qui Félix Arosala, so obi wa rocha Arosala, tout le monde soit yé, assis le so makambo oyo. Oyo finganga italien. Ozo pas le gata. Mais alors tu es comme troisième mandat pour na yo. Le cause ba geno a salité. Donc ça dit pour na yo va accorder encore troisième mandat. Mané ça a 10 ans. 5 non. Ce qu'on a 5 wana, on ça dit 7 ans de guerre. Dans 7 ans de guerre, on s'en a bien bien. Il y a ma bébé, mais bien tout ça. Mais ce qui a 10 ans, il a 10 ans. On a bien dit à 100 ans, tout le donc, c'est-à-dire, on a sali qu'on quitte, il faut pas accélérer. Mais à Rosala, parce que guerre, en cours. Guerre en cours, donc guerre Félix qui est là, mais il n'y aura pas les développements. Vous comprenez, gars? C'est des milliards qui sont dans la guerre. Ce qu'on lit sa population, bon population rolia et on est dans la guerre. Donc c'est pour ça. C'est pour cela qu'il ne faut pas toucher, pour moi, je dis pour moi, sauf finir l'Italien, je dis moi. De toute façon, moi, je chante que c'est. Je sais, je suis habitué de ça, je suis habitué, vous n'inquiétez pas. Mais je n'ai pas de au moins, on n'a pas gagné dans la boue. Comme on a fondre. Si on a baksango fondre, je sais pourquoi. Parce que sur le fondre, ils ont pesé. Parce que Fondro soit dans 15 personnes. Ah, c'est bien, ils ont 15, ils ont Fondro Bomaï. Ils ont dit Fondro. Faut dire que ce n'est pas mon mobilité. Pendant qu'il n'a pas dit danger aux arts. Ngamo obetanga, mais on a commis 3 fois Fondro obetanga. Nous avons koko ya mfumuki koko ngozoli. Koko na biso ki koko ngozoli. Ngozoli ngolo ba des lions. Donc moi je m'appelle Fondro voir Bokomesana kwenda vutuka. Son abilo bilazana kin, son abi après une semaine en France, Nazali, kin France. Mais beaucoup de kin. Voilà. Ok, voilà. De qui point de vue nayo par rapport à Makamamboka. Mais tous dans le cadre de Makamamboka, tous on sait qu'il y a un domaine de football parce que tout qui est aussi ça. Intervention nabiso. Pour nayo zomo na ndenge nini. Football nabiso, est-ce que ils a quoi avancer, tu les a quoi reculer. Et puis
idéologie ya Eugène Kabongo alobai ke non oyo akoma ko kamwa ke non ba loko ba beta ka lisusu te ezaka rapport bazote kaka ba terrain ezaka kaka ezaka na pour ni mais quand on observe ça pour ni football na kiti et puis pour ni ba loko ba beta lisusu na équipe nationale à part Égypte tangela na football ou bien na Algérie mu tangela football Afrique za makas parce que ba joueur nous africains ba oya ba africain wana ba joueur beta en Europe ba joueur beta en Europe. T'as l'équipe locale Léopard, équipe de Zamakasi, hein. Vois si go ba locaux, ba beta place ba professionnel ba zo beta. Pour d'autant un point. Politique on a ça bien, mais si go bien en gros, faut si qu'on débat tout ça championnat national. Je n'ai pas kala. Apokalela ba challenge papa kala la zoni mais papi biso to beti bale ba peter se ko ba beti bale biso beti bena bale o beti na ba nga net ngai o beti équipe mo classement o kakoko Kidum Mana Mbongo Kilasu après on 4 Njiloa la même équipe ngai Fila Kiika Mobezo faut ba beta bale mon ba comment on attend so bi oyebi ko beta bale to beta na bato na te donc défense à imana ezaki ya banjiro à part qui comme tablette na médiane et puis les Rona to gagner championnat je sais pas to gagner coupe d'Isaïr et beaucoup épais ça maréchal Mobutu Mote il est toujours pesa ba Mote capitaine Kiduma président pas ya maréchal osigora bakoma na mboka nseki albi fondro muto ayibisi neto Agostino kuma mono mbalo makazoga mandoke bitumba Holland biso ngamo na milo belaka na yebaki bale mutu moko ta ko loba ngote parce que papi oui ba jour na tangelo est-ce que ça doit foutre au béton à toi jamais après l'équipe tout dans les grands capitaine les bariki ya bakendeki na mambenga na capitaine na kena ba transférer na mana après mana na capitaine est-ce que le capitaine ba chabu to beta balete mais c'est quoi stratégie pour ça la nini pour na lelo yo ko faire monter ou encore au football na biso mais kasi yanga makambo to bo ila lo ba terrain so moninga na futi ticket na ngai na rina makambo so kene mais so na accélérer pour na kendeza pour na makambo wana faut to bundela terrain de ça la joueur ce que celui terrain zaté ba petit ba dans jeu là ba obimane pas dans jeu toi na ba joueur mais ba ni ba carrière bombana ba carrière et kufa parce que ba terrain ils ont kufa parce que jeu là seule communauté qui na ba terrain belé mais so ba nous solutionner côté kokata yana bana jeu libo telema mon terrain quartier est zanga maliko ngo teka misimba gite toko bunda na mando kite makofite na mafinga te kasi to défendre na délinquant te pour na tinda batu ba finga ba boma ba te biso to sala manifestation na ningi zali awa to bima na barabara terrain wana jamais bo sala ngo centre commercial ba terrain ze belé ba mbongo bo zwa ka bo sa mboka yango idéologie ya oteka ba terrain o kalezala kata e komi boende nini mais parce que si ko kala ba bazaka na pia kate ba na pia non eza question pia kate eza question ya vision si ko bani par exemple on politique nous sur le moteur ma bale zanité o pas beaucoup mais c'est a bini ma bale été donc beaucoup mais ça la première personne à défendre baba Jules Ali commune à football côté à la Bosimbate aujourd'hui sur là ba na obazali ko na yo alors osiko obazali ko na yo so balingo yo kayote yo o transmettre la na population ne peut pas bon abe parce que population va se prendre en charge alors se prendre en charge mais na bitumbati na ko fingate na ba acte alors ba acte ba molé ba romona ba zonga sima na terrain wana ça c'est que ce n'est qu'un début tout tcha pression so moninga zo longwa c'est pour ça donc il y a ADN et ça donc tu connais mais vérité
Donc bana njili pas bozali na bana nchangu parce que abani na njili ti ba kota ba terrain na bino ba kimbantseke ba masina bilo rone so donc biso nyonso to bana nchangu boya to sangana na capitaine la bino bana njili to défendre ba incivique. Désolé na mot mais il faut na lobango ba on a déjà ma canisi il y a côté terrain te mais pour ça là ba business na bango ba zo ba étranger ba chawana parce que bango na ba étranger wana bazana ba pourcentage na kati wana siko population gilloise et pourcentage des années so ba te terrain pourcentage de kuluna Kindumba commune Baby bakomo kale batu makambo so mabe oya moi motamso akoma kuluna mais azana balle na makulu so oui terrain zalaki mais est-ce que yon dimi pe mutaza na balle akoma kuluna mais lolo bazali parce que monique azaro sa succès kuna bakangi terrain akenzila mukuse mais ngote tindi ke bakuluna bazala moi je suis pas d'accord avec ça mais ça faut ça relobela voilà. Ok. Donc il faut aussi dire ça. Message que nous lancé na batunyo sur Oyo, bazon d'habitude surtout bakonzamboka, au ça on par rapport à la situation que nous lelo et puis mon message aussi na bananjili pour aussi ça na biso. Là on lancé mes messages de Bosso na président de la République. Fachi Béton le président de la République. Mon population congolaise, peuple congolais. Ceux qui ont bongisi mboka bien olongi guerre mboka bene comme bien ni beaucoup mo tonga vraiment on a plaisir ne bazo tonga njili ah oui bazo tonga njili ni bazo tonga ceux qui bena otongi nyoso Congo ndengwana ba tongi ndengwana na bandi na mutu pona kozala ngana président na recevoir candidat place yozali malamu no futa yo. Mais ceux qui ont tout autour de l'entourage, parti politique et Zalaga, parti politique et Koufara. IDPS est un parti politique. Le parti politique est partout, il y a Kala, Babako, Kala et Koufa. Donc, vous avez seule personne, Oyo, à Kokotika comme IDPS, na histoire, na position aux allélos. Kanga bami bino swana mbongo nyo swana bazo yiba wana batiango na misala chaque commune chaque province ni ozo sala déjà ozo sala savoir mais tellement ma bezaki belé ils ont monanate papigen bazo sala misala mais belé mais tellement ma belé qui belé conseil européen ça un président de la République Fachi Fozaloka Mobutu Minu Libande Lekitro. Minu Libanda Fachi Lekitro. Fozaloka Mobutu. Entourage de monana, c'est des voleurs. Le bilobi, yom de Routikala, n'a peuple congolais en face. Aura un problème. Ningozo Tonganjuli. Vraiment merci. On nous sommes basés dans la commune, partout, dans la province, tout batonga, mikolo yo, l'ilobezali, na munogonabiso, verbe se construire, non, en français, verbe construire. Na linga lingoloba, quand tu sautes tu dis papi gagne je construis, tu construis, nous il construit, nous construisons, vous construisez, ils construisent. Il faut la conjugaison. Mais c'est quoi quand il y a un gars ça latin? Ah ouais, na sentir. Ça latin gars. Ça n'a pas de caméra non, papi na ça la gars c'est comme ma belle nga lingale l'équitro nga yo ka français mingité. Mais na rassurer bino que la conjuguer verbe boyo ki yango. Ngolo bake na tanga na zoba teni bomonde yanga me atana za zoba soki zoba za na mbongo iyo za ba diplôme oza pauvre ndana oza muninga na musala zoba za mbongo donc zoba na oza bina misala. Voilà, tout comme na suka bonne image Geneviève Makonda. Moi Geneviève Makonda za bien mais toza na matanga
Les points de vente, c'est un poteau. Non, aroya ta rolingate. Le baso kayi pana aller retour. Mais kufanda penda na se vente ta rolingate. Pour moi c'est un poteau le blaguer le route. Il aura et le côté à ta mouquette. Alinga poteau. Sur les petites vacances, ni camarade ni rose tanki dia yaki. Oui. Mais koya penda kufanda na ni ya boujara. Non, alingate. Impossible. Alingate. Ok, tout ici, si on peut s'en botter, on peut pour tout ça. Mbote na ngai nazopesa na bandeko na ngai na bandi na grande sœur na ngai Margaza M23 qui cite à Bernadette. Grande sœur pour mes pères, mes mères. Aza M23. M23 na kadi na ninga famille na ninga ba rebelle na ninga. Ah ok. Vous comprenez na lobit. Na ninga ba rebelle na ninga famille za M23. La pesa la chef de famille Emani qui quoi Emmanuel ngamu na mpesi mbote comme on a ntseke baf batumene fondro var bagomesana kwenda vutuka après la pesi mbote na bana nyoso ya Rikimbemba parce que Rikimbemba mtama alanengai akufa mais na pesi mbote na bana nyoso ba mingi la plupart baza on a pesi mbote na bana obana kisasa na pesi mbote na mama Landu moi c'est pasteur Zumbu na bana na pesi mbote na beya legi na ngawana alingi miniature trop na episio minya yebi na minia yebi maga mona ka tant atiki donc beya tulumba na mbali Zakari na bana na pesi mbote na Lili Mumazi moi c'est Oscar na bana nyoso na pesi mbote na leki na Chantal na pesi mbote na Mireille isuki wana mais na pesi na Makonde po na pesi na bana na nga sikoyo Chiko Nseke moi liboso Tade Nseke Sandra Nseke Pamela Nseke José Nseke Terry Nseke. Oh, vous m'avez raisonné en vérité. Quoi? Vous m'avez raisonné. Non, pas non, reste. Vous avez raisonné en vérité. Non, mais c'est que na moni lingini na zo ko bana ngai. Non, ebele te yosanga bien. Yosanga bien parce que bana le babenga baba papa merci. Parce que na ba moni na zo babu na mes réseaux sociaux bana ngai. Surtout les gens moko Pamela sont dans le bimabé et bien là mon angal mon classe non papa là t'as pas bien dit papa il faut dire parce que na sisi boba osambisa ngai Robin so bana ngaba nengwana surtout Pamela aba yosuka yuki ka nengwana alandeli dans l'ensemble na le bien moi le papa essayer de toucher mais aux onga qui normal et puis nous opé ça conseil na ba papa na ba mama bolinga libala ezala te bolinga bana bino parce que bano to botaka na bazaka bana ya mama soko tsaka mama na bango mobulu bako kimayo bako kende pa ya mama parce que na biso ba Congo pouvoir ezaka na ba oncle parce que mwana auti na libumu ya mama na bango parce que tata tiaka zemi mutabutaga mama les musu tata bakoko se les émites oui ba do boni na via lelo bazo boko la bana ba tumso banite angala biso ba Congo bana ba kendeke pa ya mama. Merci beaucoup Kulutu Fondo to komina suka ngo bakse kamoko pour tout ici ni kamona obakisa na tout message à Angelo wana o ngezo leka. Je suis un vrai joueur à Papigel, de cœur, de père et de mère. Et comment les salaires passent, au terrain, au biseau de coller lit. Parce que les longues sont les Japon à Bali. Alors, par ticate, bah terrain, ngana bobi azotika ba sala ba magasin, ngana fanda awa na réagir ti.
ndenge tosalaka na bamilitaire na champ de bataille ndenge tokosala tokobimisa baforce na biso mpona bazonga nsima tokosala pena campagne tosengana bana nchangu nyonso boyapeya biso coup de main parce que njili eza na nchangu njili la capitale ya nchangu soki tosali programme soki tosoli bien te tokotia bino au courant boyapeya soso na maboko. Voilà, merci na bandeko bolandi biso. Je crois que ezapé exemple à suivre moni vrai moi na yamboka vraiment na commune on a zo bonde la commune na ye donc merci na courage aux anango. Je crois que le courant a soboté mais on a vu qui écoleka bien et puis ça la maté bandeko bolandi biso. Merci à vous déjà na souhaité bon voyage na bi ko zo kende bon voyage tant nous on a to yambayo na kini peso ki petit un peu zoya da kuna ta mususu nani zoya azali mais akomelanga menga la banda atenga mamuge azali toujours d'accord komelenga na za kuna lukanga za wana pa Rolando pe na sima alukanga kuna. Alors Tukutani Barasima, restez connectés sur votre chaîne Tolo Bela Vie officielle. Tukutani Nassima. N'oubliez pas. J'enlève ma conde au lobby. Bon, attends, moi sinon j'enlève ma conde. On a pesé ça. Voilà, allez, merci. Bye. Agence Assir, Agence Assir, il y a donc Pierrot Mavinga, le pasteur. Moto Nanzambe, il y a des motos à battre. Donc, Moutinho, ça va Moutinaï. Donc, les autres, ça va Moussala, Ozala Moutoukanayo, Noutinda, au Moni Agence Assir. Donc, ce qu'on va bien Agence Assir, c'est que maintenant, Sire l'État. Donc, c'est Bilo Ronayo, et comme Matina destiné, au Moni Ata Tonga et Bungité. Pour Bisso respectable, le Rabatou. Le Rabatou, c'est à Bissoté. Bisso, ça va Moussala, to Memi, on Tina Kin. Oh, et tu as ma maternité, biso comme ça on tina Kishasa. Mutuka na yo ba tiango comme tina Kishasa na agence, tango zo kita ozumbala moko kei. Donc aux ala posa robenga biso numéro na ngai ezali 06 29 25 27 06. Toza pe na Paris, toza pe na Saint-Étienne, toza pe na Lyon, toza na Chambéry, toza na Nessie. Donc si on a posé la biso benga agence Assir yeyo a peso ba numéro ya bamboka nyoso wana o contacter bandeko wana poto zo biloko na yo tripe ya malamu na Kishasa tozali na Makanza 66 na commune Ngiringiri direction Shaba Makanza. Donc so keka wana omona fondation Pierrot Mavinga eza wana nde place biloko ekitelaka.